Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour, na balandi nyonso ya Bidor TV. Mama Bijou alobi ce qui likambo ebimi la communauté na biso. Pourquoi pas nga pena lobela yango. Nalingi mwana ya ko partager na babone langa na makambu oyo ebimi ya JB Mpiana na ex danseuse na ye na kombo ya mwana Tsuka. Mama Bijou nalingi na ya nanu namika tosala nanu namika nanu kosala analyse na makambu oyo tosala vraiment analyse le kola ba intellectuel. Mama Bijou naza na partie ya mutute naza vraiment entre au milieu. JB Mpiana c'est mon frère, frère à moi, grand frère propre à quartier. Moi na Tsuka na ebiete aza danseuse oya binaki asepelisa ye mokili mobimba. Nako mekala nukosala analyse etake ndeko ya Jibe etake ndeko ya mwana Tsuka, mama ya mwana Tsuka, yaya ya mwana Tsuka, nyoso tu ya mwana Tsuka. Donc Mama Bijou naza na partie prité mais nalingi na ya mwana solola na ba bolelanga na mekotalisa bango na sujet oyo eloko nini oyo nga la pensée na yango parce que e choqué mutu nyonso. Etake mama etake yaya en tout cas na yoki pasi makasi na place ya mwana Tsuka. Mama Bijou nako bandana nukoloba bino moko bo yokaki ndenge ye moko mwana Tsuka alobaki parce que nataki yango na chaîne nanga ndenge ye moko abimaki pona kolobake abota na JB alongola bazemi abotaki na âge à 15 ans donc nyoso to alobaki nyoso to yansi eza na katikati ya Bidor TV et puis là ba misusu oyo na tiena na chaîne te bozo ya ko découvrir yango kaka lelo na émission oyo pona koloba mwana Tsuka alobaki après et kosala ke batu baye ko accuser balobi ke ezali Kisinzora parce que Kisinzora ye mutu atindi mwana Tsuka asala ba ma émission wana ba bilo mwa ndengwana. Et puis, bayaki kosala soki voice moko ko benga Kisinzora ye ko se défendre alobi ayebi likambute ayebite amona mwana Tsuka kala ayebi makambu wana te azalaki même pas wana abade kotala match quelque part. Donc batindeli yango alati écouteur azoyoka en tout cas il était pas là donc ayebi makambu wana te atindi mwana Tsuka te et puis amona mwana Tsuka soki ça fait soki 9 ans soki combien akuta na wana mwana Tsuka te za numéro mwana Tsuka te donc se défendre ki na ndenge ne alobi eza yete. Mama Bijou na banda koloba la bino malembe puis nazo tiela bino ba émission pona ko développer yango ensemble na bino batu bozo landanga Kisinzora awangalaki alobi c'est ayete ayebi likambute. Donc nazotiela bino Kisinzora émission na ye oyo asalaki ya liboso pona ko se défendre kolobaki ayebi likambo wala te yena mwana Tsuka ba mona na kate. Après Mama Bijou do azongela bino ya buzoba soki mwa Tsuka tangi kombo na kati kuna oui aza mwana za kovana kwa na biso mutu to apuya abina besebe tant ça na besebe mama botie pa boyaka ya solo oui sera boyaka sera na karisa boyaka mwana bina sera na boyaka abincho ka mwana ngaza mukeba mumilia na miziko ba pepsa mwana nga ndeka alobaka oui alobaka sera boyaka maluba bokomi njora nga pa na vandi awa na tana ngane na vanda ana moi na kaka ngona ba sura moi te ba no tapoto na ba tela tensi na bima kana moi te ngani na za no bima 18h 17h30 na bima se batute bokina se batute mwana Tsuka bo solo la dans l'amiable mwana kuta bien abe na peka prise dans l'amiable prise soit solution solution petit na yo alobe ebe lo kasala te
Ndaza na orchestre na mona maka yenga to mona partout. To mona partout. Ngane to kanga leader. Bafuka melanga te. Bafuka bela e. Bafuka première fois leader bafuka melanga. Non, partout. Ngabi, ukani na loba. Nabi na kachete basala biso moko moko. E bongo yoso batebele boye. Biso ko basala biso mutu na tuna Siko yoso les 6 personnes ya partout. Et là pesa ngali boma na longo kesa ti le na longo na zonga. On a BCB. Yesa ça mama le bébé Kala. Makambo ezala. Makambo ezala mambo. Meleza dimanche. C'est pas mon seul le moins respect. On a to mona. Sanda yaka. Na kengela ba. Ah moi tu vas soki wap so na banda kuna so wap so ngala mona ke ngala yebi. Bona kala. Oh. Mona tu vas mukola za majera. Si. Ndako tukishinjo kanyana za bwana mona ekala. Depuis BCBC tu na yebi ete na mona ke tamisi to total une mission. Ngala mona depuis 2006 na mona chuka depuis 2006. Na yebi ete na mona ke tena vidanga. Magamni na yebi ngotie. Ngana yuki kaka sana ina babota lobi ayake pa na yeba kende prière ameme na prière makama vine zo simbate et pas prophète Mano Dodi. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Kitasa moi makasi, on tuko tukolala. Kitasa moi makasi. Na uchi kolala kitasa moi makasi na cholala. Nalamuki namoni audio moko boy batindelinga donc. Nalamuki namoni audio moko batindelinga. Roger le combattant, ce qui Roger le combattant. Ce qui Roger le combattant. Ce qui Roger le combattant. Na yebiote. Kolam kolanga yango na solo na na vite. Na za même pas na numéro na vie. Roger le combattant. Au sali audio na le kuta appelle le kuta le kolo solananga. Batutu batimi audio na. Au monde au sora mutu mutalo bagate mamoko yo no batina suko no batina suko tuna suko le kuta. Simbite. Yo so na ngaite Roger le combattant. Audio. Bono c'est la audio le kuta bo. Pourquoi yo c'est la ngaki sinjoka audio ko créer nga audio le kuta boyi. Nga yebi otenga sa ni moko tela zina ngato sola na yota. Nga shenga yango batutu ba yebi kisi nyoka she yango yo. Nga pocha ndako na nga yango na zake bende. Bende toujours. Ba porte nyonso kote batutu abaza ba porte bende. Banda ko kule bende e bende. Mona tu ba mukola za majera. Si. Ndako tukisi nyoka nyana za bwana mona ekala. Depuis BCBC tu na yebi ete na mona kete mission to total une mission. Ngala mona depuis 2006 na mona chuka depuis 2006 na yebi ete na mona kete na vidanga magamni na yebi ngotie ngana yuki kaka sana ina babota lobi ayake pa na yeba kende prière ameme na prière makama vine zo simbate et pas prophète Mano Dodi. C'est vrai que ça journée ce soir c'est l'émission Talinga Ita. C'est vrai que ça journée ce soir c'est l'émission Talinga Ita ya mamutu nyoso dingi obangsanga. Yo bangsanga Roger le combattant na yebete. Roger le combattant. La kisa numéro na ngana appel on ngana to sololi. Pour créer nga bezi mo boy. Obike bezo simbite. Ande kolanga na si bomoni kisinzora yemoko à se défendre à lobiki ayebi likambute babilo ko mo ndengwana do bakoselié. Tangu kisinzora a sali vidéo oyo pona koloba ki ayebi likambute. Internet c'est comme na internet nengeza déjà na batu ya mayele oyo balandaka pe biso na ba émission to salaka. Internet nengeza wana ezala ba point mususu peso balingi bakanga yo mutu bako kanga yo kisinzora o baloba ke nzambe alalaka te kaka lineti ya mwana tsuka bilamba o balata ki basala ki soki émission moko avant après ba ko sala na mwana tsuka même bilamba ya journaliste alata ki même bilamba yango basala ki na émission ya kisinzora o basala ki na kisinzora
et puis lisusu nini linete ya mwana ntuka ebandaki kolakisa bato bazalaki liboso na ye. Donc à partir kaka ya linete nde bozomona photo wana, à partir kaka ya linete nde bato bayaki koyeba ke Kisi Nzora azalaki devant la fille. Kisi Nzora bandaki koloba pe na la fille kolakisa ye mwa maloba po na la fille alobaki. Kisi Nzora azalaki au courant tangu la fille aye. Kisi Nzora elle était là ensemble avec mwana ntuka. Bino moko boyoki aboyaki après nazo koya kotela bino lisusu video na ye ndenge alobi aye kondima ke oui azalaki wana. Na yaki kolanda lisusu ndekolanga moko ya mwasi azwaki bibi azwaki na bosa di kombo danseuse zango pona koloba ke danseuse wana mutu abengaki mwana ntuka abengaki mwana ntuka place abengaki mwana ntuka pona baya kosala émission. À partir ya wana nde Kisi Nzora azalaki donc Kisi Nzora ayaki komona déjà que mwana ntuka sa commis sur place. Mais pendant que le baké Kisi Nzora azalaki te non c'était pas vrai. Ezalaki lokuta Kisi Nzora liboso awangalaki siko nazote la bino vidéo la ndenge Kisi Nzora a expliqué que azalaki wana. Après tout zonga to développer. Awa siko to yambi na casquette ya journaliste na ina poser ba question si Roger le combattant tambosi audio na yo oyo eza partager mokili mobimba. Elo ni yo koloba par rapport ya ndenge alinga sali réputation na lobby kayo ya mbio solo li yo mututiliser petit wana yo ko ebiseni. En tout cas Corsi bonjour d'abord. Omoni ndenga Kisi Nzora na vandia wa na longa BCBG 2006 tant la bani doit chemin. Na mona mwana tsukate na vina ite. Ndeka totika ekuna na yoka bota na yoka kinda papoto. Na mwana nga Kisi Nzora ni na vanda ao. Nga Kisi Nzora ni na vanda ale da kinda papoto. Naza surpris na moni mwana wana na émission ni biso tout le bito moni émission. Biso tout ngai kuchinga kuti na watala match lobi na Gombe na Pullman na watala match. Sanga li na ba bote ne tanto sol na ye abi yazana mon frère abi singa mwana na luka ki ami na ina prière. Et pas prophète Emmanuel Dodi ba délivrer ma kamso ki ya vie na ye biza ko simba te. Wala mutabi singa Sandra li na ba bote. Yaya nazana taya makambo ya mwana chukate na ana taya makambo ya jibe mpiana te na ana taya makambo ya Fali Popa. Mazo Corsi na la tante Roger le combattant aza mutu lokuta aza imbécile a lokuta a moyipi tuna ye ngana ye to yebana Luka Roger le combattant tuna ye oza numéro ya Kisi Nzora yona Kisi Nzora bosi bosola na pi ngana téléphone ngana numéro nete na yebi Roger le combattant te mokili e koma na ngo téléphone ngana to sola ti to sola asa la capture asa la capture Kisi Nzora numéro ne ngo bitu webi numéro nga asa la capture ngana to sola ke abimisi fuiti ke ye Laurent Sokoko abengi yo apesi yo ba fuiti apesi yo balar yo osala petwana ke bosa l'émission moko boye ebimane tikaka azabutu ya lokuta namona ka Laurent Sokoko na vie na ngate namona une fois na vie na rap ya Kofi Olomide nga Kisi Nzora namona Laurent Sokoko une fois na vie topesa na pembote esila wana Laurent Sokoko bonjour tosuka wana na yebi potava na rate na yebi numéro Laurent Sokoko te na sola na Laurent Sokoko te soka za na Kinshasa botu na Laurent Sokoko za to saka makamloko la ba mikolo to saka makamloko ba na nikete Laurent Sokoko za kufite boluka hiyo zakila Kisi Nzora bosola itopesa Kisi Nzora mbongo botu na ye ezali kamonde la ndi audio na ye a créer na ye on va combattre balinga rapesi on dirait on a dit que tu as compté dans internet je me suis fait le dinaye na ye ai ni Roger le combattant on dirait combattant pour ketu ngana combattant pour ketu na isoso deso voilà ye bango to sola na linga biso surtout tirer attention to yo kanano Roger le combattant Toyoka Roger le combattant ndenge apeseli ndenge lobby ce que ça pena voix pena Kisi Nzora to azo salaka ke non a salir Kisi Nzora to landa Roger le combattant. Oui, alors bonjour Kisi Nzora. Allô?
Oui, bonjour Kisinjora. Bonjour. Ozoko Lobate. Dana Isao, Jiba camarade na yo. Okamati Mubale ya mwana na yo. Passa la émission. Bo humilier Jibe. Jiba camarade na yo. Jiba za famille na yo. Jiba côté la vie privée na yo. Ki lesbienne na yo na nga lobela ngo. Mwana na waza lesbienne na lobela ngo. Yo teka ba drogue, teka ba kuyu, teka ba kuyu. Olingi siko basa charger na yo siko police siko déjà. Basa charger na yo baba kanga yo. Ya ba drogue yo tekaka. Yo musana yo koloba ba n'importe quoi ko finga ko kota na vie privée batu. Hein? Yo musana ko kota na vie privée batu. Ko kota na vie privée batu. Hein? Yo musana ko kota na vie privée batu. Yo muto na yo kanini? Nagoyoka nini? Nagoyoka nini? Yo go sala émission. Jibaza camarade na yo. Jibaza camarade na yo. Na lobi na yo jibaza camarade na yo. Oui, bande kolanga na si bomoni Kisinzora ye wana. Azalaki na ye, tango mwana ntuka abandaki kosala émission Kisinzora elle était présente. Naza na pona ko juger Kisinzora te, pona ko juger nini. Ngala zo talisa bino kaka. Tozo loba likambu, tozo tia pena ba preuve. Donc Kisinzora azalaki pas les ana batu mususu tam sur émission o ba yebite ba on batikali kaka entre guillemets ndenge Kisinzora lobaki liboso qu'il était pas là. Non, ayaki konzima et puis batu ba moni batunde ba monaki batunde ba lobaki na yeke oui ozalaki wana. Moya ko kosa lisusu ezalaki te parce que l'inet sur la penza so bomoni ezola ki sa penza Kisinzora na bilamba lataki jour basalaki émission oyo mwana tuka azalaki te. Donc boyoki Kisinzora andimi sikoyo entre guillemets pourquoi Kisinzora ba pekisa ki mwana ntuka te soki pe ba pekisa ki mwana ntuka linga kite bango moko mutu bakoyeba tozaka ko développer nga na kopesa conseil après sikoyo mama Bijou na kotiela bino pesa la batu mususu pe balanda ki la bango émission ya mwana ntuka te bayebi même pe loko ni mama Bijou azoloba nazotiela bino émission o mwana ntuka sala ki ya liboso oyo luki makambu oyo. Après, les ala batu mususu pe ba yebi mwana tsuka te. Mwana tsuka ngo nani bazolobela nani nazo tiela bino mwana tsuka tango abandaki musique et pas ya jibe. Bota la bino moko ajili mwana tsuka kotaki. Mwana tsuka na interview na ya lobiki akotaki na ba 9 ans. Ezana ba émission mususu mwana tsuka alobaki a se présentaki kaza na 11 ans, alobaki bongo parce qu'il fallait kaka akosa âge pona esala bien po azalaki mwana muke makasi. Donc nazo tela bino mwana tsuka ndinga kotaka wenge BCBG après nazo tela bino interview na ye oyo yi alobi ke babota la papa chéri après mama Bijou azongela bino lisusu na ba diverger na okese wana babotisinga mwana mabe na ngai ile esika nini mobala diverger na pe mobala boti na nga mwana olakinga ke otinda nga na pote 7 ans na patienté pe na sibozui bato mosusu onemi bango na poto nga otiki ngai vie nasali ba démarche na nga 2 fois naki États-Unis esimbi te na mbongo na nga mo esimbi te nakenda Chine ozongisanga kino binazonga kino okoya osalela nga ba démarche nakende me ti lelo vie kote wana esalinga mpasi me naoyeba te eloko nga nasala parce ngai nalekaka te nalombaka te mpe namonaka te nazanga mwasi mo nazalaka boye namibombaka namikangaka nalinga kosexpose te nakoso kesika na mwana moke na badiverge nga na okese wana babotisinga mwana mabe na ngai ile esika nini nasi bandeko nanga bomoni mwana tsuka ndenge a bandaki musala na ye na BCBG et puis bomoni lisusu boyoki lisusu interview na ye ndenge yaki kolobaki abotala jibe babotola ye mwana interview ngo ya mobimba tuka eza a na kati ya Bidor TV soki muto lingo oyoka video oyo ya mobimba o mwana tsuka oti koloba
kotaka na katikati ya chaîne na biso awa okomona Mama Bijou na tie 2 fois mobimba vidéo ya mwana tsuka ndenge alobaki. Interview na ye liboso yango wana Mama Bijou nazala mingi akoloba te. Mama Bijou ngala lobi tozo lekaka na ba vidéo après tozonga pona kopesa conseil. Siko nazote la bino lisusu interview mususu auti kolela azolelela Mama Denise ke batu ba kotela ye batu ba yokela ye mawa et puis na vidéo wana vraiment alobi ke Jibe bandi ko abiser na ye parce que na koyi ko tanga ba mo mususu te à partir il y a 11 ans. Il y a partir il y a 11 ans de Jibe bandi ko sala ba geste ya mabe ti nandenge soki na ba 13 ans ayaki kolongola deuxième nandenge na 15 ans botaki nyoso tuana. Mama Bijou don na si bozo comprendre nazo tela bino vidéo au moins en tout cas yaki ko sala ya deuxième fois pour na olobake Jibe bandi ko toucher ye à partir à âge ya 11 ans et puis tout continuer. Maman Denise, quand elle est dans la famille pauvre, je suis en train de ah ouais. Maman Denise, quand elle est tout fait une solution dans ma capacité. Dans ma capacité, dans le Belanga, nous avons le Belanga, Zate, on a eu le cas Sandalina. Maman Denise, maman, vous avez une bonne base, quand elle est naza mutakola ndenga likambo te nazo souffrir na patienter bana 7 ans naza la presa sunganga mais ti lelo presa yambanga na téléphone te lelo ko momo nanga lokwa salité moko boye akota la ngosusu te mais ye muta baby CV na banda na âge 11 ans abanda ko tianga ba misapi zambo te sika zali ayebi parce que muta zali comme manga pas président ba ko sa répétition zali ba zwinga toke kuna wana président à l'époque ya foot na booking na chambre président zamota kotsanga na chambre président bandini ko tianga misa petit elle comme na 13 ans na lokoli deuxième na âge 13 ans zemi président et sika président Jibe Penazali ayebi makambo atinda chauffeur na ye papa saki lutunga ayaka kozwanga na installé président na mona ba périodité parce que ba suli likambo ezali na yebisa ka zambrota na bombela mama abiso ndenge président Jibe azako yebisa ngai azo yebisa ndenge wana sko na yako yebisa président qui na mona ba périodité ndenge na régla ki na yebisa papa chéri so azotala papa chéri président ngai ngai nazana pona salir image na ote nazana pona sala o mabete ah c'est na na posa sala o mabe mais na sala o banda la période ba 11 ans même la période azeni ya 15 ans na sala mo mais na tika lo sala mo te yo kanga mawa naza mwana yo daida za kutumko na ngai deza ozana bana basi Océane piana Soraya piana Daida piana na Chanti piana ozana 4 filles ozanga peka lokwa bana na yo sunga ngai kokisa promesse olobaka papa chéri makambo loba na nga kokisa parce que tinga na kombo eza yo ndi mutu sali kena koma boye eza pona ngate ba classe na nga obedisi botisika mwana âge mineur donc tina comme boye eza yo mutu responsable makambo nyonso tout trouver une solution na mwana ngai kaka mena sina na bémission surtout merci beaucoup. Je pense bande kolanga boyoki bomoni vidéo wana ndenge mwana tuka zolela ndenge alobi ke Mama Denise bakotela ye babilo mo ndenge wana Mama Bijou da ngana ko pesa moi muke conseil et puis na ko continuer na bino na ba vidéo oyo bande ko mususu basali o batu mususu ba condamner Jibe batu mususu balobi ke oui Jibe place na ye ezaka ka prison et puis na suka na hotela bino ye moko papa chéri na ndenga za koloba ke makambu ya kipaka na ete bozolo ba yazo kende bozolo ba yazo sala boy pour la wala ndeko za la ba vidéo ya suka pe pour la kopesa na nous conseil Mama Bijou dona koki koloba na bino nati la bino na moi nini moko ya bandeko o bazo condamner Jibe après na ozonge la bino justice mboka nyonso evoluaka na justice nasengi bakongole tosala bakonza mboka bosala justice mpo na mwana suka bosala justice mpo na mwana suka mwana suka aza danseuse ya wenge BCBG pourquoi makambo nyonso tobando banga bakoboma yo bakokanga yo ngade na tina mwana suka leka na TV aboti na âge à 15 ans na âge à 15 ans mwana boti est-ce que ça violité bozi passé kasi bokangi ye
bokangi Pasteur Kasi na justice ite justice esali Pasteur Kasi aza vie na ngai ya lelo tilobi mais ntango abali justice eye kolandela nzoka mwana wana aza na 15 ans lelo Pasteur Kasi aosibir na prison mais pourquoi mwana suka abota na 15 ans Pasteur Kasi kuta bali mwana wana na simba yete mwana nazaka vierge ana prison bosala pe justice pona mwana suka ndenge nini jeune fille moko mwana moko aboti na âge à 15 ans bo pénaliser mwana ye bo boya mwana ye bo pekisia mwana ye bo bandi ko intimider po bozala mbongo bo somba liwato ndima binoti yo zala mbongo somba liwati Luambo Makiadi Franco kufa Madilu système akufa ba papa Wendo bakufa ba papa Lutumba Simaro bakufa ba grand musicien pe mboko yo cause un musicien c'est éternalité ba musicien quoi ba pepe kale ya panya soka zoyema ba chair de poulet bimayo justice bon ça la justice pour la mwana suka Mwana Soukaza congolaise de père et de mère. Bokabola kate. Justice pour la biso bato ba pauvre. Justice pour la biso ba mandia. Justice pour la biso ba tatinate. Oya botisa mwana 15 ans botiki. J'ai confiance en justice en Mboka Langai. Dans un état de droit, l'oma tata mokonzamboka fachi. Dans un état de droit, l'oma mokonzamboka président de la République fachi. Nandima Fachi Lelo, Nandima Lobby, je suis communicateur. Bon, ça la justice pour la Nikamamwana Souka. Justice à Mboka la Bisso Sala. Bakanga Mobali Wana. Abotisi Mwana na âge à 15 ans. Tokoloba, peut-on continuer Koloba. Tobangelo côté. Je suis communicateur. Pasteur Kasi Bokangi pas à violer. Mibeko, abotis abali Mwana 15 ans. Obongo Oyo, musicien Oyo abotisi Mwana 15 ans. Bon, il va protéger. Ton pantango partout mokile mona papa mokonza mboka justice mboka na biso bolandela musicien abotisa mwana suka mwana nsuka tala makambo luki mama este na aussi sina noté bakufa na Goma wesu na dossier papa chéri ya canon papa chéri Vanda avec tout le respect mwana nsuka pe Vanda na si au mona vidéo eko ma place ozali mwana nsuka na koti na ba recherche yo na 2005 et pas ya joka oyebisaki biso za na 11 ans de 2005 2024 donc oza na 30 ans na minutes oh selon calcul olobi susu obota na JB Mpiana moi naza sikoyo na 9 ans donc JB Mpiana abota na yo état que majeur ouais sous minorité ouais qui da majeur ouais sous minorité pour moi na yo ana 9 ans c'est que obotaki na 21 ans sikoyo olobi JB Mpiana a dévergé ka yo ba dévergé na musique na wenge nda dévergé papa chéri so papa chéri a dévergé ko na âge nini bona to yebité point d'interrogation makambo lobi eza grave mon antuka. Si vous pouvez comprendre, yo, et là que la moussio, ils ont monté que babotoli au moins. Ils ont makambuke. Papa chéri promesse naie a réalisé en côté. Promesse à papa chéri a réalisé en côté. Yo c'est le salut pas signé bazambota, bati bon aux États-Unis. Mais yo maman ya mwana, oyo papa chéri Aniata a réalisé promesse naie été. Quelque part papa chéri poto opa pour mettre qui opé a réalisé un PCP Kanda. Donc, maman lobby, mon ansuka, papa chéri a risqué. Si vous comprendre bien, yo benga qui est papa chéri. Donc, comment papa chéri, ne peut pas papa chéri, comment il y a qui yo? Papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Donc, il faut y aller l'homme qui a mis l'eau en ande yakine mwana wana. Bah dossier zali papa chéri a risqué prison ou déjà infraction déjà man pas de droit ba ya pardon vraiment ma droit tinenge zokende kisinjo wana sandalina
il faut bon répondre awa bozana eloko na poche ya vient biso Kofi Olomide. Bozana eloko na poche, il faut bon se justifier. Bato bakoki ko utiliser bango po bazwa mwana na facilité. Sandra Kisinjora. Toyoki il paraît Roger le combattant qu'on a Kisinjora mbutu ezali tokoluka to se justifier parce que les solo oyo ba Kisinjora ba yebi ba vérité ya makambo oyo ya ndako ya mwana Tchuka basandali na ba yebi ngana oluka bango na téléphone so na su bango te parce que ça vérité mongo oyo ngana yebi lelo na comprendre te les solo et comme il y a sens mususu je sois en parenthèse que mwana Tchuka kenda Chine akenda ko fanda na Chine esa kenda na mbongo ya jibe ou akenda na mbongo na emoko soki mwana Tchuka era kenda Chine mbongo wana kenda na ngo Chine oye azaki décision ya kende abanda ko fanda na Chine décision era azaki abanda ko kende afanda ko fanda na Chine parce que Chine ero comme premièrement na faut na moi budget à hôtel ndengo bandolia premièrement era azaki décision. Je pense bandeko langai bolandi moi 3 vidéos o mama Bijou atie o bandeko ndenge nini bazo condamner JB mutu ya mutaza na point de vue na ye azopesa balobi place à JB penza et mérité na prison. Mama Bijou eloko na koyika kobakisa nazo mekali susu kotiela bino vidéo mususu après nazongela bino vidéo nazo tiela bino ezali ya ndeko moko ya mobali ndenge azoloba kalobi interview moko boye ya mwana Tchuka asalaki alobi ke mwana Tchuka botaki na 19 ans ya interview moko ya mwana Tchuka alobi ke donc oui alobaki ke mwana Tchuka bota na 19 ans boyo kala ndeko wana après tout bando sala banalise biso nyonso tout mutu la mutu abimisa réponse na ye akatikati ya makambo oyo na ndaku mama Bijou nazoli bino presque ba vidéo nyonso tout na mona ke ezali intéressant pona koya kotiela bino na chaîne bolanda ndeko wana alobi bomona pe ya mwana Tchuka ye moko alobi ke mwana Tchuka abotaki na 19 ans 19 ans déjà aza mukolo aza mwana mukete mais ye alobi ke abotaki na 15 ans et puis mama Bijou do nazongela bino obese internet bolingaka koloba nga babenganga epa ya mwana Tchuka ebisingai mwana Tchuka fa aleka par rapport ndenge papa Chéri atikaki de danseuse na poto autre biso toyebi tanga atiki de danseuse esaki bango mwa bien te atika ba danseuse na poto boye wana kutu faire gona bisinanu date te otaki ma sadat ngana boya kinatia biso bon soto osala émission akumisa ku papa Chéri et ça la bien mais que to sala émission to nous papa Chéri pona nga to linga tika ba journaliste to za batuka pona onuri ba via ba leader on biso to lukato ya ba mission na bango ba leader on biso to lukato ya Mbappé bango to pourquoi to yaka to niri to sala to linga to kitsa ba musicien o comprendre ngana boya kiango na lobaki esimba tabi c'est bon to lukana biso kisi nzora monde banana c'est bon nazana ba voix kisi nzora za na kati ya mamboyo nga nazana ba voix nga naza parmi bato basalaka émission ya na bango liboso o abenganga na Congo France mutayambaka grosse moulir muta filmango ezanga ngo pe farto nga mutuna film émission ba mona na nga muna filmango émission ne salama na bandal koto materaza répétaka o comprendre nazwa connexion to sala émission wana o bayambaka ya mwana Tchuka nga muna filmango o alobaki mwana Tchuka bota âge à 19 ans siko lelo artiste na biso mwana Tchuka aza âge na maman a 22 ans à 22 ans si je comprends bien abotaki na 10 azwaki zemi na 19 ans so to te moi zemi 9 mois to me mango le quoi moi une année plus 3 ans ça fait 4 ans on a 22 ans voilà si connaît na boneta ke na musique na âge à 11 ans tina ndenga yoko na 19 ans to yoko na comme na zemi na ndenga kebota donc âge babanda ki no ye ba pété po oye banda olekela bana kati kuna ba musique na bana zala yité on a te mwana Tchuka yemoko atanga lobi yana bangalo baka bota na âge nini ya 19 ans na côté papa Chéri te na opesa kaka lumière aloba bota âge à 19 ans voilà ndeko langa je pense bomoni ba vidéo wana nyoso tout mama Bijou étant que conseil na koki kopesa na banana kopesa na bandeko oyo ya la banana kopesa na famille ya mwana Tchuka. D'abord, kotinda mwana na ba âge wana ya mukie kobina na mboka la biso Congo en tout cas ça vraiment malamu te parce que conséquence ya mwana tomoni mwana zalaki mwana mukie il fallait pas batika ye abina
parce que suka il fallait kaka esuka boy parce que nga na yebi ke tango mwana suka banda musique sika to vanda mukolo mususu na salo ezana mutu moko on dirait a lobaka yango déjà alobi mwana oninga koti boy jibe a bimana ye donc to yebaka na biso nyonso tout que suka il faut esuka bongo parce que ba musicien na biso batambola bongo tozo kende ya ba mindele soki mwana na yo azana na tala ba musique ata azana 3 ans akoki na ye kofula manaye toyebi bana bayemba na babanda koyemba partir 3 ans mwana fula mwana koma star mais pas la biso na Congo en tout cas c'est impossible surtout les sous mwana mwasi na milieu ya ba tata mibimba suka ba olukaka ba bebisela yo mwana na yo famille ya papa ya mwana ntuka ipare bango balingaki te côté ya maman ndi mutu balingaki mais totali sort ya malamu te parce que normalement ndenge jiba bebisaki mwana wana il fallait azala na ye atatina lelo mais aye kosundula ye komike mwana nsuka banda koleka na ba TV na banini parce que avant leka na ba TV boy c'est que abandaki yango malembe conseil na opesa kana ba parents to servir ka bana malamu to linga bana na buzo bate mwana il faut kotelemela ye ba mile la biso mingi ya ba congolais tozala apenza na tozala vraiment sérieuxté surtout ba milia ba musique yango ba papa kala babande ko lingate mona nanga ba la musicien siko ba musicien ngonde bango wana nde bakoma bato mbongo bango wana nde bakoma ko salisa bango wana nde bakoma donc ba top na Congo mais na tango akala penza soki papa na yo ayoki ke musicien zo luka yo en tout cas papa aza suri babande ko lingate bamona penza jibe mpia na koti na famille moko we bamona penza wera so na koti na famille moko babande ko lingate mais sikoyo et comment lango autorisé donc ba parents to tinda ba na biso na ba place à boité parce que bo biso moko to moni sort ya mwana nsuka place nini asuki mais ese sopani on n'a pas de choix mais sikoyo pona mwana ya suka conseil nga na koki kopesa ye etaki mama na ye etaki ndeko na ye ya mwasi na koki kopesa ye kaka ke likambo ngo tango ebandaki na ebandeli azalaki wapi pona ayebisa mama na ye parce que tango alibala liboso akei jibe atietie soki misapi soki ndenge nini tango azongi na ndako ifali aloba na mama na bango ata balobaki o bakokanga biso non bakokanga bango koma yo sali likambo te yo basali yo mabe ozongi bakokanga okoma ata babanda ye kokosa ye fala ya yebisa mama na ye yebisa la famille na ye ke na kendeki musique tala papa wana salinga bazongisi ngabo ye abombaki yango ekomaki nango habitude balongoli ye bazemi ye na bazokosa ye kaka soko lobi bakokanga yo mais tango basali yo likambo aboye ozongi na ndako na bino en tout cas donc lobi nango boye na okokende musique tant que boya kokende musique et pas la bino ba comprendre qu'il y a quelque chose mais moi en tout cas à mon akon comme ki nango habitude donc conseil nga na couper ça y est et bandeli fallait a loba yango mais sikoyo ndenge za na me makama makamuna malembe parce que moi naza na kati lelo soki jiba zui mabe moi na yepe akozala à l'aise te ame makamuna ndenge ya kimia ndenge aza kosenga ke batinda ye na poto na si jibe ko komela ye pe se komelie jiba sa yebi atelemela kaka wana parce que ce qui a memi jibe la justice en tout cas kokana yete au moins ki bato likolo ndenge azobenga ba mama Denise azobenga banani baya ko soutenir ye mais soki bato likolo wana baye ko soutenir ye te mwana tsuka ana place okende na JBT parce que na Congo kuna d'abord pour ofunda mutu fozala na mbongo ba avocat ça coûte et puis ce mutu azala mbongo samba na yete pour la bango bazalaka bato mbongo wana bazalaka ba pesa ba magistrat ba mbongo ba oyebisa magistrat bizwa mbongo o taf dans le dossier wana na frigo nazala penza mukonzi moko azopesa magistrat mbongo ayebisi magistrat wana moni dossier wana tiango na frigo c'est-à-dire lalisa dossier wana magistrat pas mbongo ko abi oui
nani frigo kutu te donc tango na chambre froide donc mukonzi apesa mbongo et puis bazwa dossier na ba okunda yango donc na Congo makambo esala ma yango wana donc mwana ntuka aza na poite na devant JB abandela kofunda kutu JB wapi kande na lobi mwe bato likolo batia likambo yo misu mais ça sert à rien parce que moi naza na kati lelo soki kande na lobi so JB aza bien te moi na pas ozala bien te donc moi na tanga kokola soki ayoki ki mama la bino akangisa ki papa magle papa ngo asala kayebwa bimi azongisa kayebwe moi ngo osepela peka kate soki bamboka mususu ki bamboka na biso ya poto jibaza muto a mérité penza ta ba 5 ans de plus ya prison lelo soki ezaki bamboka ya ba loi bazwi jibe bakangiye mwana na okola lisusu malamu te tango jiba kobima okuta mwana deja tata moko pasa zoye donc tata moko azoye parce que comme lokola singa tata moko asa zoye donc c'est mieux lokola azala maboko ba jibe okola na éducation ya malamu sauf que il faut bazongisela mwana tuka mwana na ye parce que babala qui était donc vraiment mwana tuka na batunyo surtout likambo ta mususu za na likambo moko ya bongo mukonzi moko ya bizana yo bobota na ye ça sert à rien au funda ye mais mai na ndenge ya malembe pesa ba condition na yo asalela yo parce que soko memie na justice ozwana solution malamu te parce que justice na biso ya Congo ezala na ngote donc mama bija ko hikoloba yango wana mwana ntuka koleka na lisusu na ba émission te parce que munoko na oyo moko zoloba ke o dalili ko sala yo jibe mabete oyo zo sala wana déjà eza peka ko sala mabe parce que ndenge obandai ko kende kuna baza ko bengana il fallait ko insister il fallait ko luka batu il fallait ko yebisa penza jibe ko tindela ya ta batu ba yebisa ye attention na yo place nini oyo komi pe osali wana oui osali bien baloba so monindo ki belela yo so beleli ekoki koleka lisusu na ba émission te senga e biloko yo surtout oyo lingi ko senga parce que a mérité il faut salela o yango et puis il faut zongisela yo mwana na yo mais ko sala lisusu chantage te kolinga komema na ba justice te parce que JB penza azali mokangami na likambo oyo ye asali au moins que ba age yango ne tozoyo ka côté mususu balobi obotala 19 ans soko obotala 19 ans en tout cas ba osala JB le côté soki pe na ba age o ateki nga ba misapi azongisa kinga ba bimaki na pe na yo te prévezate ba osala ye le côté okoka kosamba na JB te alors bo me mama kambu na malembe mama bija ko pesa o comme conseil yango wana ba télé kosa yo te parce que ça la mutu nyonso to linga kubenga o pembeni na ye pona opesa ye actualité ko sala te parce que moi naza na kati bato wana ba kotinda yo après ba okende mais yo na jibe o baloba ke ya binomi baletikali ya libela na pesi ser na ngai nazi mbote mama na Abraham komona ye tango Abraham mona jiba liboso abotaki en tout cas la sepela ki makasi parce que ça ser na biso bandal azaser na biso bandal tango abotaki biso tozaki bala mikie donc mama ya Abraham ye wana na mona ki na feti tango Abraham abalaki bakangi photo na jibe mpiana na ebite via ya nazi siko soka aza akoma ndenge nini ya nazi parce que azaki ya pa na biso soki akoma ndenge nini pour le moment je pense qu'aza na famille na ye je pense qu'abala na ye mais bakutana kina jibe basali photo donc pona nini pona Abraham azana kati ndenge moko peka ba cocotte banani lokola cocotte abota pe na jibe baza peka na lien mukolo mola cocotte azana problème jibe akozala ndenge moko pe na yo okoti na liste alors il faut même makambo malembe parce que ce ko funda jibe boso funda jibe banda kala mbe ofunda ki jibe tango aviola ka autour aliboso mbele ofunda ki jibe tango komi kolongolela o bazemi metango peka ka ke mwana zana numukie ba esikoka kibino makamanda ko ala ifale yo na mama na obo telema bokende kofunda jibe na parquet a prometa ki biso boye asala ki yango te isusu nini
babiloko ya ba promesse so mutu apesi bino neti eloko alobaki ke alobi ke na kopesa mama na kosombela mama soki lopango ozobenga yango un quart akosombela soki mama soki ndambo ya lopango azwi bamikanda apesi bino ifale quand même bozala na avocat il fallait quand même avocat la bino azala atala ba papier ngo soki eza malamu mais bino bomemi yango kaka na ndenge wana bapesi bino papier ndaku après baye koloba ke ndako yango eza ya bino te après bake kofutela bino quelque part en tout cas bovandi na bino quelque part peta mosusu jibe abande kopesa bino bambongo yango abande kokanga bino munoko parce que tango déjà mutu akosi bino likambo ya ndaku nde na moment wana il fallait botelemela jibe mais botelemela ete bovanda na bino lokwa bovanda na bino en tout cas continuer na oka kovanda oso beleli mokili mobimese yoki jiba za mutu akoyoka koleka na ona ba TVT ka nde na lobby et puis komemela jibe ba vie dire te batu bakosa yo te basimba yo kende kofunda jibe parce que so le bofunda jiba ta lelo ke na okofunda mais boko na bino musika te au moins ki batu bazali kolo batia misu na likambo et puis ba aider yo soki bongo te mboka na biso Kongo jiba okende na ma prison te soki na ba poto awa jiba za mokanga mikata o likambo ne bimaki ka oke kofunda ye jibe ba kokanga ye mais na Congo ça sert à rien conseil mama bijo opesa o yango wana batela mwana na yo parce que mwana azana kati mais ba biloko oyo sengi oza obligé ba pesa o yango ba dédommager yo ozala bien na vie na yo parce que jiba bebisela o vie conseil mama bijo opesa o yango wana okili esukite oza mwana muke oza nanu na chance ndenge kaka balobi ke bamemaki yo na prière oui continuer na okosambela parce que loko eleki nzambe ezate nzambe akopesa yo akolakisa yo chemin mususu soki mpo na musique soki olingi ocontinue musique okocontinue et mpo okutana na mobali oyo akobala yo oza na mwana moko maglo olongola soki bazemi misatu mais eza na bamama kutu baza na bana soki kombe bazobala bongo yo mwana moke boye okobala na oza na venu rebele liboso na yo émission mo mama biju na uta ekosala kala mingi te awa na mekaki koloba na lobi ba musicien na biso bo lukaka nini na banzoto ya ba fille ya ba danseuse na bino kotala penza poids ya JB JB mpiala notre frère mon frère ce que j'aime bien kotala poids ya JB ndenge JB apozaka naka mwana ntuka ndenge ozalaki penza tango ozalaki mwana mukie. En tout cas, à part qui singa na monelo musuté jiba kokai kolanda na nzoto na yo vraiment franchement to matali donc to tia penza donc to zonga penza batu. À part qui sina monelo ko musuté ojibe akokai kolanda na nzoto na yo. Kande balobaka baluka bana o ya ba vierge, baluka bana o ya mike, ko benda bango ba chance, ko benda bango ba mbula parce que sans quoi jiba kokai ko bimana yo te parce que zaki na mwasi mo ya kano na kati ndako abande ko bimana basi ya malamu na kamwa mwana moko amukena nikuto sukoli bien te je pense obande ko latela ebilamba bana mike ozaki na poids ya JBT mais jibatikali ko bimana yo poids ya mbala moko te mais okomaki mwasi na yo okome ko vanda penza 3 mois ozala kati ndako ya JB tala poids ya JB do ba musicien na biso na ebite se boluka nini poids na yo penza poids ya JB penza na mwana lokola donc mwana tsuka tala vraiment écart o bana na yo kutu bazaba mikolo ya mwana tsuka mwana tsuka siko na moni kutu oui c'est bon ça va ba photo na zo mona oui très joli mais ozaka ka mwana tala ndenge mwana tsuka ayaki ezo lakisa ke mwana moko ya mukia sakana kala ba mabele mais JB azobima na ina ba muma wana na jiba zalaki na basi o basukula na ba parfum sur la parfum bazo sukula donc etanga bimi na douche donc ndako mobimbe etondi na parfum mais jiba lingi kolanda mwana oyo azo sakana kana na mbula pona otala ki ba mibali vraiment boza vraiment bon je sais pas en tout cas vraiment mama bijwa loba na lobaka na bino na lobiso musicien lingio. En tout cas il faut qu'on raisonner malamu parce que la plupart ba musiciens wana balingaka na bango lisusu batu te pona bolingo penza parce que nyo surtout bamona basi ya midele na midele et puis bazana basi na bango peta mususu ba kano lisusu na ndako
tanga zo linga yo tala penzo lobi o ana mwasi ne nanda ko linga nga pourquoi yo za danger te parce que azana mwasi nanda kuna yo za danger te ye moko ayebelo ko zo luka na yo alors et puis so ba fille ba biso ba mama il faut tout ça la attention mobali nyoso to aza ya kolinga ete voilà conseil pour na ba mama et puis conseil pour na mwana nsuka oso sala na yo o babinga ka faute moya ko réparer ngo ezate kanga maka na nzambe et puis babiloko oyo za nango posa jiba a dédommager en tout cas azana droit ya ko dédommager mais il faut ko memeleka na nzela na ndenge moko ya malembe parce que ba jibe ka ndenge yo moko lobi jiba za mutu te ke lelo ke ko funda ye puis lelobi o gagner procès ba betelo maboko non eza pasi pona yo gagner jibe na katikati ya Congo wana parce que ozala déjà na ba avocat ozala déjà na ba avocat o ya nguya ya makasi place azo samba d'abord liboso wana déjà ba nani ba juge ba nani bango tout baza déjà corrompu donc oza na place te ata mukiete mboka na biso Congo justice eza na ngote na lobi na bino nazala na mutu azo pesa magistrat mbonga lobi zwa dossier wana chango na frigo bosi bomona magistrat pas zui dossier magistrat pas zui mbongo ko habité na chango penza na congélateur c'est-à-dire mutu oyo mutu wana fundaki obe mutu wana oyo aza na biye problème abosana parce que ko dossier wana ba kotikaka ko benga bango te ba kotikaka ko silisa ngo te ti yo moko ko ma fatigué donc mboka Congo nde c'est ça donc sikoyo pona ko pesa JB conseil bon je sais pas ce qui vidéo na un jour ekokoma na ekokoma pa ya JB mpiana so ki pe komi pa ya JB mpiana te balobaka tozora kaka oto yo kaka ezana batu mususu pe bazana ba comportement lokola ya JB ezana batu mususu pe basi basala makambo lokola JB ezana makambo batu mususu pe bazolinga basala lokola JB soko okuta na video ya Mama Bijou un jour ovandi na lobi non Mama Bijou alobaki ke soko zana mwasi na ndako respectez mwasi na yo respectez mwasi na yo pesa mwasi na yo valeur batu balobi batu ebele na yo ki lobi na batu mingi bazoloba na pesi ami da raison na pesi ami da raison oui ngape na pesi ami da raison tala modèle ami da zali et puis tala place nini jiba kitisa ki ami da tina mabele en tout cas soko za na mwasi na yo na ndako bandeko na ngai il faut ko pesa mwasi na yo respect parce que eza na place mususu okende kolinga mutu soki amoni alobi oh mais moi mobali aza aveugle ou baza nini en tout cas bo pesa basi na bino respect et puis conseil nga na kopesa kaka JB likambo yo ekomi munene boye yo moko mutu lingaki ekoma munene eza likambo mususu ke salami eza ya mabe JB toi tu es mon frère donc to na yebi yo to yebani oza ya na nga ya quartier donc likambo yo soki yo moko linga ko silisa yango olinga silisa yango avant ka tango sala ki likambo wana ka tango loba ko pesa mama la bango ndaku ozanga ki mbongo opesa mama la bango te ozana ba mbongo kokosomba lelo ata dinda ku JB il fallait pesa mama la bango ndako il fallait zwa kaka mwana ntuka wana okimisa yo tinda ya taso ki na poto na mwana na eba kende na bango elipa na elinga keza la kutu bonde bara et pas na elinga keza la bonde bara il fallait déplacer pour batumi bazala ki oui osa anani bosali na etam susu affaire ana posa tam susu affaire wana likamwana banate mingi ezala abongo donc mutu akolinga kutu na faire déplacer mutu oyo akende na ye musika pona likambo na ngai ebombana okokaki kosala na o yango okokaki kotia mwana ntuka à l'aise osombeli eta mususu lopango otindie na poto abokola mwana na ye belikambo ekomi te soka yaka na ye deja na bapoto bambule ebele wana meta musasa kuta na ye na mobali oyo kututa mususu pe abala na ye yo olinga kozala na o à l'aise olinga kozala na o à l'aise obike naza na mwana ngaki mwana ntuka abokolaka ube soko zaki na besoin mwana wana mama na bino kaka abokola ye il fallait bosolola na mwana ntuka bino mibale bosololi bozwi makambo nyonso tu botie na mesa oyebise yayo ya ngoyo mwana zipa na ngai ya kokima te yayo ya ngoyo débrouiller vie na yo
Donc ngapo nanga de ma part na moni keneti yo moko mutu o linga ki likambo e koma parce que likambo ngo un jour il fallait ka yebi manenge bimeli parce que osololi ma BJB osololi ma BJB donc ko bimana mona tsuka ndeko bandaye ko bimana ye en tout cas place bo bandaye ko bimanga mama bijou na yebite age ni no bimaki na mona soki mona tsuka. Mais d'abord, quand on commence déjà à point à Kobota, il fallait quand même au salle le komoko ya bien pour na yep à la l'aise, yo pose à l'aise. Mais quand on a condamné yo, bimaki na ina 13 ans, bimaki na ina 11 ans, moi j'étais pas là dans zakina binoté. Mais ils ont un peu trop tardé, au kokipe ko réparer yango. Je pense que le Cambo depuis bimi déjà, moi 3 jours et c'est koki 3 à 4 jours. Koki ko réparer yango ko lukaye mwana tsuka ko solola na ye ko ebisa ye olingi nini ok na stinda ona poto ko sila nango parce que azo parler mingi sur poto so epoza na besoin kotika na mwana wana nyoso tu ba solola kalika nyoso tu ba solola parce que mwana zala ya 2 personnes oya ko boko la mwana muto akotika la ko boko la mwana c'est que muninga moko ifaza la d'accord moi langaza ki pa papa na ye moi langaza ki pa ya mama na ye il faut moi quoi la d'accord parce que moi nazala ya 2 personnes donc j'ai besoin nous trop tardé mon président ezana nous trop tardé oza capable aussi ça likambo oyo au conseil mama bijou donne ngala pesa oyo en tout cas luka boma moto parce que ezo quelque part et salir yo makasi et salir yo makasi parce que batunyo surtout bazolo bana muto bazolo bana ndenge na ye malgré tango bande ko bimala mona ntuka biso tozala ki na biso peti tay mususu kana ko pesa lisusu na bande ko nga ya basi bomi pesa ka banzoto na bino respect boso na lobaki bo pesa basi na bino respect siko na zongeli na bino moko bo pesa ka ban bomi pesa ka nzoto respect yo star yo mobali kitoko pantalon na yo ya yeba nene ya place ni okoki kofungoela kango ce n'est pas n'importe quelle fille ce n'est pas n'importe quelle fille famona mutakala na yo non eso parabino makasi aba lo barake oui mibali basambo raté mais quelque part ozo sambo parce que ozo tambo na nzela ata mutu aliboma bien na yebi mutakala na c'est pas bien et posa star il faut luka pe bato waouh dans ces unions surtout au côté na katikati ya orchestre non il faut kana bimana ba on pour la bino bokanza ki bozo lekela ba on avait esprit ya mama bijunga lo ba quelque part ezaka akisi parce que pamba non bomi pesa nzoto respect jibe pesa nzoto na respect ozaka papa chéri ozana nyoso soko luki pe a mwasi mo ya ndenge ya bien na ndenge pe ya solo na mwasi mo ya kitoko na ndenge ya bien yo oza mobala ko tula te au moins ki basi on ba ko mata musuko banga ke wi olinginga pa na lelo obimi na nga lobi ko tika na onga et puis tango obimi na nga otikelinga ni na kati ya nzoto mais oza lelo soko lobi olinga 10 filles sur 10 tam susu 7 ba ko linga yo 3 ka ba ko ki ko boya na bango pe okebite tam susu 9 ba olinga la bango yo moko ko boya oza mobala ko tula te il faut ko pona place ni no otia lokolo dans ces unions surtout azaka ya ko lokota ye parce que quelque part au vandi boy ou tabasi onyo surtout baza ba yebi mutakala nanga non eso parape bino bozo pe amusala lokola ba mindele bazala so mutu aye ko bine pa na yo aye ko bina okoloba te mais tour papa chéri s'il te plaît okoloba moni na yo bakame bandi ya jibakeba jibakeba azamwa sobotine mwana oza singe kangyo na kingo lukozwa solution papa chéri ba koloba te omoni ngolo ba koloba te awana ko saka vie balo koloba balo sa nini balo papa chéri omoni koloba balo ba koloba te balo okoloba ti fa loba ko mwana zana kati omoni sanga loba loba na atolobi na hote bana bazati oyo nga na yoki mwana sali pas nene ya liwa
biso bolandi direct nene ate wandi te nani direct nene ya yoki mwana ntuka alobi ke babanda koche misapi na âge à 11 ans biso na te ye moko azoloba on te bi papa chéri loko yo ba okoloba te mais tour papa chéri s'il te plaît okoloba te ya koloba akoloba mama mwana ye akoloba emiso ashadaki pechana alobi abanga ebiso seke yo ndo banga pone ba emiso ashadaki nga nazalaki wana bamama lile mo bazalaki bandoko bango bazalaki mo aloba makambo susu ezalaki te mais ona yoki bolukisa pe nene ya Kobokomi njora yo Roger le combattant ezaka kanjora ezanga te bo mona atakusa kuna zolo bakombona abibatika nzura vanda yazana bakanda na ye azana kanda na biso le kombo to sombo abi azana rage non ana rage moko yako sakana te papa Roger nga lobenga papa Seguin kuta soin saka papa Saki papa chauffeur de papa Saki abimi kuna papa Saki donc alonga joka mwana alongola deuxième ngaki sinjora papa na mwana ntuka vie na nga commissionnaire abo marché vie sani mutu nso yebi mama na ye ya cadet vient na lobsanga tete lelo ya cadet aboya kama mwana ntuka bina na so bango vérité nga mutu na basandra kaka basi oza BCBG wana na BCBG ochika mafuta ye abina tumono contrôler ba mozonga na Sandra bazonga pe na Sandra na tongo pe ba yepe bazubi mwana chuka akena ba makambo eleka kuna wala ngana ke déjà droit chemin la msuso na zaki mamo elingaki esala matin nga na ba na obanga mutu te bongo banga mutu na problème JBT mutatindi bisote nde boko kotisa soki o Laurent Sokoko apesi njora Lono Sokoko azana mandi aza pauvre na lote Laurent Sokoko azana lote ana Congo ana lupangu te afutela kana hotel atamba na bataxi Laurent Sokoko azana ngote balonga no mamu ya Laurent Sokoko ana ngai te ona so bezono onga na vivaki mwana tukaza nimero na ngate abenga ngapeta bika abenga ngate simba te abengi mutu na ye yana danseuse abike Sandra aboko benga ba danseuse tu abike Sandra bako na katena jibali ngaji bete yango miso na tuti ya sa esimba yo na bango bale esimba yango batutani baye ba sala 1000 émission ngaki sinjorani na wanga nite lineti nanga mwa tukazala kuna mamali na manga vandi na ba Sandra biso vandi bo Diego vandi cameraman so tesa biso tu na va na hotela ti asili émission yanga ki na tala te problème liberté non kaka eza na za problème mon côté eza makambo jibe piana azana numéro ya mama mwana na ye bango tu bana ngo balinga te ba loba ba sisango ba sisa problème na bango eza problème moko mwana za déjà na kati ba sala kate ke eza kisi njoka pousser mutu te awa lobi ko ne pas nene ya ngala za ngane ne ko to sola te nene ona alinga ngate ngane ne ngate ngane ne ona asala ngaba campagne mabe déjà coûté lève na liboso anyata ki ngati metanga yo que information pas mona tsuka yo ki peut pas bien aye bakite ça nene ya vérifier ka makambo avant koloba kozaka presete liboso nene ozoki ngo mami kinga munene pa na ba miniature eza ki sinjora eza ngaite ye moko aza mukolo aza déjà na 24 ans abenga ki Sandra basali dio na bango ba oleka 1000 émissions ngaki sinjora na émission na wanga ni tenga janvier déjà pour deuxième le na habité ba sur troisième ba saki pena 25 somme wana za ba kende ka malemba o ka ce type totaliser lobi ba ko matana ba 10 local lobi 1000 mais sinzo en tant que moto na humanisme conseil européen ça pour que bakata hémorragie oyo tango ezana on bandeli makambo ezana no sika nazali kama olobate te ko pesa pe conseil na famille na sola na jibe piana te jibe piana mo za numéro mama mwana na ye abenga mama mwana na ye basola omoni makamu na lobaka botika mwana soka yako bina asa musana ye okay ba patron et orchestre belé basala mabe soki danseuse yako bina a commissaire moi sinaye eza mabe yango tika ba monango yango ba kofi ba monango ba komati na ba tribunal yango moni jibe zo kende mabe makasi akate hémorragie ozo ko pa akate hémorragie yo ba benga ye aza mama mwana na ye ayebi ninga ko zo na système tout asola na ye na famille na ye soki ba tinde poto so ba sale boyi po mwana chuka mkwana zo ka solo banini
azana kanda bazambro tabakenda poto batika babeta babimisa te boelete babota te nga mutu na botela emutu photo monenga lobaki photocopie na ye kanda ngo yango na biso botali mwana ya njo nga debi na mwana ete kana bani azolo nzaka na zolo ye yo sikoyo busala teke ezanjora eza kutunga te ezane kuto pousser pe ba kamnya soko sandra ni na babu patron zwa danseuse travailleur abini opesi mbongo na ye patron tika kozwa danseuse ozwa kaye azobinela ozofuta ye mbongo ozozwa ye pena nzoto quelque part ezo sopa bino ba star na biso ya Congo bozala batu donc mutakala na bino eza ya bino na basi na bino botika kolakisa rango tous les filles et si les sarabino pe ki di etala jibende batu bapesa ko valeur valeur wala to pesa kayo papa o mérité te makambo to yoki en tout cas conseil mama bijou do alingaka pesa yango na mutoso to okuta na video nanga en tout cas soko monique mama bijou a betisio libaku en tout cas limbisa parce que mutu la mutu azo azak mutu la mutu a sala analyse na ndenge ye amoni parce que likambo eza likambo na biso nyonso tout ba mama toza choqué na likambo jiba sali jibe vraiment jibe mon président luka mwana nsuka na ndenge bien bo sulula pesa nyonso to oya lingi ko pesa azalaka na nini ya komona mwana na ye soki alingi komona mwana na ye amona mwana na ye parce que aboteli yo mwana eza te ke lokola aboteli yo mwana il faut bobotola ye mwana na ndenge ya makasi bobenga na ye akoma maltraité esimba te parce que mama nyonso to azalaka na posa ya mwana na ye soki okozala na posa obokola mwana wana mwana ntuka mpe amonaka mwana ata par mois aki mpe kotala mama na ye esalaka mpe bien par rapport en tout cas luka mona tsuka bosolola na ndenge ya bien et puis solisa ba famille na yo ki yo nde muto sala mabe batika ko maltraiter mona tsuka parce que ça se fait pas quelque part bango pe baza basi boza pe na bana ya basi na kati ya famille balabi mabe surtout to sala anase efuta maranase parce que so ipenza ba mikondi ba TJB maboko ba tie yo misu a jibe o mériter prison na tie siko vidéo moko jibe asalaki. Et puis na lobby à la prochaine nous tous surtout écouter une vidéo nanga tielanga commentaire tielanga j'aime partager pour pe sabande comme susu conseil tozala mukili assez faut ça la makamka ya malamu oza papa sur respecter parce que oza na bana donc moi na mukie mwana nyoso to aza mwana ya mwana na yo mwana ntuka yaki wana zaki mwana penza ya jibe falo encadrer bien ti na suka bali yo bali sie olie mbongo mwana mukia ye na orchestre na yo aye pona osala musala yo abize lisusu na ye ni bandeko nanga à la prochaine soko kuta na video nanga nano s'abonner s'abonner ba 1+ na bino mama bijou do razana ngo besoin fina croche na notification pona biloko nyonso surtout na kotia ekomela kayo na facilité nyonso bo partager vidéo oyo ba j'aime na bino mama bijou do azana ngo besoin mama bijou do alobo lingo kende na o congé na kin adresse eza na kaka moko tozana ba appartement na biso a louer ba appartement meublé o ezali na Matonge na Irebu A37 pona ba séjour na bino na Congo na prix ya malamu mama bijou alobi contacter ye ba publicité na biso yango yo merci tolo ba mabe na ngalo ba bien et puis ngai ata mutu alobi mabe na nga na kipaka na nga te parce que mutu aloba mabe na ngalo ba bien tant mieux pour lui moi je mène ma vie comme mes amis. Merci beaucoup. Okay. Ah, même pas au courant tenir ba beaucoup. Alors ma vie penza papa chéri na kombo na. Je suis pas au courant. Jésus Christ ba finga e ba lobaka trop ba baka na kuruze ba tambusa e mais les lobby surtout comment la Jésus ndako oyo lalaka jibe atia mbongo katikati ana mbongo wana na 0 moi j'étais là ezangaka $5,000 à cette époque papa chéri ya na mbongo wana na 0 po somba lo pa ya ma asali yo nini njoka motema mabe okena ngoti wapi ndako oyo yo vanda kobeta katolo jibe atia mbongo katikati njoka omone linete fundi yo
omoni lunette efundi yo omoni mabe ebota akusu bolamu ebota bolamu so koni ndunda oliaka ndunda omoni ba mabe onyoso yo salaka na sia moi ndenge na tindela voice tia na raison na kena makala bopesa consigne na sali une semaine ba poignardenga oyebi makambo sa na Paris so na zaka expliquer mo sambu isangai njora omoni makambo susu basala angoti to finga na makambo ya ba musicien to finga na makambo ya ba musique il y a un enfant au milieu de tout ça maman comme yo za motema mabe mutu pona yo za na importance te yo no baka ngana to kena pa muta mon fleurit to zo ambongo na Paris mensonge yo si comme muta mon fleurit a fouti yo combien combattre papa chéri ba fouti yo combien yo za na être victime OK ko sani po muta fouti yo yé parce que Junior Piana wanga kiye. C'est un compte à rendre. On t'a payé combien? On détruit ou t'a payé ça et si kako lala. On t'aime ma bé. On m'a dit lia babia. On vivre bien te pour ya musique pour na babia. Nga lo ba ngo teka babia na $500 na kete ya zénoti. Yo lobi yo saka na est victime. C'est comme muta mon frère foutu yo combien pour combattre muto atangelo 5000 nga na yebi. Bibi na oko sa to yebi. Maman na zo bela bonda ko futela. Ba oteka lo pour pas traiter maman wana. Mwana mobali wana muluba ela umbonga na 0 heure. Njora opesa ozo lo pangu. Ba foutu yo combien pour détruire. Il y a un enfant au milieu de tout ça. Wali ke mwana za na katikati wana. Tangu yo bengi mwana, na muto yo benga yo sala émission. Ayabi ke mwana na ya za na katikati ya makambo. Pourquoi vous faites des choses oyo? Yango po linga mwana il faut yanga baba tumusu basumba bana. Nga bota bana. C'est ça. Batumusu basumba bana parce que sumbeza ngo naturel. Maman ya boti mwana, papa ya mwana na nga na ko exposer en aucun cas. Atabo piengani no sala ngo eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine omoni kuna tozala na basali toza na banduni toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine dessous. Cuisine, dans un espace à monnaie, dans un congélateur, dans un frigo, dans un micro-ondes, dans un cafetière, dans un nyonso. Donc, eloko nyonso ezala na kati ya cuisine eza awa.
Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.